Prince Epenge, sache bien que vous êtes en train de jouer avec le feu. Le chef de l'État est sacré. Vous avez ça outrage du chef de l'État. Peuple congolais a sengi, a mettre en garde. Prince Epenge. Molière, papa Molière. Binoana bozo sala outrage du chef de l'État. Ce qui bakangi au bandi kolela. Si vous avez une combinaison, on a bakangi, on a ba chaîne na sima. Ah, vous avez provoqué mon conseil. Mais sachez bien que le président de la République est sacré. Banamufunga trésor mputu. Trésor mputu bakangi babenga na butu. He, mambo m'a changé, mambo m'a bouleversé. Mama sobe. Mwana mama mwana mama. Ah. Mwana mama mwana mama. Ah. Mambo maso. Masobele. Mambo maso. Masobele. Bayebi bino ke bakangi pour tous trésors, motif faisait nini. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique salue l'arrestation de M. Poutou Trésor dans l'affaire de Kamonansa. Angelanga koto mabanga moyena kima ezate akini aho tozolo bakanambe politi mwana maselina azola na crotte na cimenterie de Lukala na cimenterie de Lukala siko yo kotuna ngai ngana lala kawo nazoyeba ndenge nini Tolobate. Merci beaucoup na Soraya Mpiana. Merci beaucoup. Soraya Mpiana linga kiazo chiba ou me chiba ou erate parce que biso ba papa na ye to sepeli to retirer chiba ou na biso. Po alobi ke comme on nga Soraya Mpiana. Nga na vandi na nga na États-Unis na koli kuna na ye boye na yebi mutu achela nga mbongo na compte te. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Mwana mame, mwana mama, mambo maso, Masobele. mwana mame, mwana mama, mambo maso. Masobele. Ok, mes chers amis, mes chers frères, mambo m'a changé, mambo m'a bouleversé. Tokolobela, programme et conseil de sécurité. Conseil de sécurité, c'est Jackie, aux États-Unis, Bassége, Basengi, l'arrestation de tous les troupes négatives en RDC. Babimisaki 3 organes, il faut chasser tous les troupes négatives, il faut le désordre dans la RDC. Et puis l'appui d'un véritable état de droit en RDC. Ok, mes chers amis Tolobi, l'état de droit, le droit de l'homme international demande l'enquête plus vite que possible de la mort de Chebeya. Tout le monde qui basali marche à Kosakanate, na Belgique, bazo senga enquête en présence y a Milambwe. Ok, mes chers amis, bientôt, la semaine prochaine, l'arrivée y a ces pays. Ces pays, azo kita na Congo, awa tokola mukana tongo, okoyoka bana mufunga, soit na kimbia, soit bana mukamata mu manteneshi. Kanambe politi mwana Marcelina tonton Mutwale. Oya wangani Marcelina wangani tonton Mutwale. Grave infraction. Maman Marcelino, pendant 18 ans, baboy kolakise na miso batu. Tonton Mutwale, baboy kolakise na miso batu. Les infractions graves. Mwana za mwana bilakeli mabe, aboy kolakisa ba parents. Asombi ba parents mususu, mes chers amis. Awa tolobi Toyoki na ba procès nyonso wana Vital Kamerhe wakajingi azo senga libération provisoire na M. Jamal. Alors le procureur général Aboyi alobi non bakoki kotika ete. Eza sengote Esengo. Bamba. Mabe. Na yango tolobi boye. Tozo mettre en garde M. Prince Epenge. Prince Epenge, sache bien que
vous êtes en train de jouer avec le feu. Le chef de l'État est sacré. Vous avez ça outrage du chef de l'État. Peuple congolais a sengi, a mettre en garde. Presse pengi. Molière. Papa Molière. Bino wana bozo sala outrage du chef de l'État. Soki bakangi obandi kolela. Si vous avez une combinaison, on a bakangi, on a ba chaîne na sima. Ah, vous avez provoqué mon conseil. Mais sachez bien que le président de la République est sacré. Moutou moko te a touché mon conseil en boka. Ah, bozoloba, bozoloba. Ero kota na makala, oh, nazana hémorroïde interne. Oh, basangisilanga mbongo, kumiko tia ba panier na bumbu na selembao. Batu batila kabino ba 100 francs, 100 francs. Batono. Si vous avez des salak, ah, vous avez provoqué. Merci beaucoup. Tous en abino lisu likola lisu. Ok, mes chers amis, Tolobi Boy. Le 12 juin, Toyoki beaucoup remplacé Jean-Marc Kabunda Kabunda. Qui a dit que Jean-Marc tombera? Nani oyo azoloba ke Jean-Marc 3600 gigas a tombé. Un grand constitutionnaliste. Toyebi Sibino Boye, mes chers amis. Beaucoup tirer conséquences. Beaucoup tirer conséquences bientôt. Peut-être, je mets ma main à couper. Le 30 juin, Toko comme on a binoté. Bamba, bamba, bamba. Beaucoup kende kolobela na fleuve. Na fleuve wana, sasungo super lobby, beaucoup nyata wate. Oya kosaka na pati, na kokangaye, na zongisi na RDC. Ok, mes chers amis, mes chers frères, tous os tirés bino matoi. Toyebi que beaucoup remplacer Kabund, merci. Il faut beaucoup tirer conclusion parce que Kabund azali notre coordonnateur direct. Kabund ayaki na 3 missions na parti. A unifié le parti. Il a mené le parti au pouvoir. Maintenant, il y a une conservation du pouvoir. Je ne sais pas si vous avez oui. Nous savons parce qu'il y a des gens qui ont le peuple, 7 millions c'est trop. Mais vous vendez les copains. Vous avez dit la kabund. Merci. Tondimi bolongo la kabund. Mais vous tirez conséquences. Article 126. Code pénal. Livre 2. Botanga. Et le binini. Article 126. Il y a code pénal, livre 2. Et le but, que personne ne peut utiliser l'usage des faux. Maintenant, Jean-Jacques Mamba a utilisé l'usage des faux. 5 ans de prison. À ça la déclaration, Nayokaye. Ah, ou atolobi lisusu. Mabunda. Oya yaki na ba sapatu ba monkase mbali. Mabunda. So yaki oyebi nde oyaki. Olataka bisapato mibali. Siko awa ozui usage de faux otie na mesa. Ozana 5 ans, j'ai même ma main à couper. Erbo kokoma kaka les 15 pas 5 ans. Bazo kanga yo mabunda. Et puis toko dissoudre le parlement. Je vous assure. Azali so mukonzi. Litoya Mukonzi, président Jules. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Vous allez le sentir. Ah, Tolobi Boye. Toza lisu likola lisu. VPM. Gilbert Kankonde. Tozo pesa yo itinéraire. Tika ba désordre na kati ya UDPS. Tika kokota biloko. Basi oza déjà na pouvoir. Sala musala. Kuluna eza na mboka. Insécurité na mboka. VPM. Longona bureau. Tambola partout. Yaka na bandal. Bandela na sima ya ASECA bandal. Sima commune nyonso wana. Kangela biso bakuluna. Kangela biso ba traîner de rue. Kangela biso ba fazeur. Bakende ko travailler dans des mines de plantation de canne à sucre. Bakende ko travailler dans des mines de maïs, manioc. Maweja Younes a besoin na bango. Merci beaucoup na Maweja Younes, le grand prêtre. Oya zo sala musala kitoko zo monana. Younes Maweja. Oya zibi 50 tracteurs a tché. Oya tozo mona ba pondu ya kitoko.
Ezate mama orive. Oyo azui biloko ya mabe atie na pondu. Azui ba endocide atie na pondu po tolia tovimba mabomu. Toloba te. Tozo mettre bino en garde. Nous sommes des shawarma mobiles, l'huile de pèse, l'état d'esprit. Kobangisa biso te biso nde tozo bangisa. Po tozo aki pouvoir oyo na libanga. Na bic. Oui. Il y a 100 francs, na papier 100 francs. La politique c'est la guerre des nerfs. Ceux qui bomoni mutu échauffé. Bo vanda na ndako ozo liputa mwasi na yo o vanda. Politique est synonyme à koboma batu te. L'homme est sacré. Mutu okolongola mutu na mukilite à part Nzambe. Siko bino FCC mitu échauffé nerf. To beti bino kao bokomi koboma batu. To boma batu te, to bunda biki na papier. To bunda na masolo maloba. Bo beti Gilles azongisi. Bo beti droit nga na beti gauche. Biki na papier. Siko bino ekomi Gilles a beti na moi yo bandi ko luka Gilles na butu. Non, ce n'est pas la politique. L'homme est au-dessus de la mêlée. L'homme c'est un investigateur. L'homme c'est un rechercheur. Pourquoi vous avez l'homme na mukili? Mutu. L'homme est au centre de tout. Dieu a doté la capacité à l'homme de diriger le monde. C'est comme vous avez l'homme qui va diriger le monde. Bozolo ba ke boko 2023 boko postulé. Boko postulé bantu tozo zanga même batone a kosokola maboko. Bino ba député. Peuple azo zanga na tone a kosokola maboko. Peuple azo zanga na savon munganga. Savon coûte combien? 50 francs. Hein? 300 francs. Savon munganga. Si ko boko ya na 2023 bo bandi ko lekala banzela to voter bino. Yambalo boko sambwa état de droit. Toko beta bino ka d'ailleurs na ko postuler na ko beta bino ka au debout. Funa mobimba. Na ko pesa ta différente. Parce que nazana état de droit. Nazana vision ya Mukish, le grand visionnaire. Merci beaucoup na Félix Antoine Tshisekedi mu Ntombolo oyo azo décider ezo salama. Soko yebite oyebite. Soko yebi oyebi. À promettre biso état de droit yangoyo. Ayebisa kibino toko finir na passé te. Mais on est en train de finir le passé. Est-ce que bato bakoti na prison te na passé? Bakoti. Soki bakoti bo betere bango maboko. Fatibe. Beton. Fatibe. Beton. Fatibi rouge. Fati Kembo na yawe. Fati solution. Papa social. Papa malewa. Kembo na yawe. Alléluia. Amen. Bamba. Ok, mes chers amis, mes chers frères, nayebi sibino, tolali tolamuki, bana Lubumbashi, bana Machipisha, mbote na bino nyonso. Habari yenu. Mungu bazima. Mina furahi sana, bana Machipisha, bana nita na butu, bana nyonesha hivi, bana mufunga Trésor Mputu. Trésor Mputu bakangie, babenga na butu. He, mambo ma changé, mambo ma bouleversé. Mama sobe. Mwana mame, hey. Mwana mama, ah. Mwana mame, hey. Mwana mama, ah. Mambu maso, masobele, mambu maso, masobele. Bayebi sibino ke bakangi pour tous trésors, motif et nini. Hey. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique salue l'arrestation de M. Mputu Trésor dans l'affaire de Kamonansa. Joueur a commis Kamonansa. Nzoka ba mbongo zwake bele ba jeep na mbongo ya Kamonansa. Bakangi Mputu Trésor boyoki bakangi John Numbi. Eze sengote. Esengo. Ce que c'est sengo pour manifester. Monsieur John Numbi est arrêté. Bazoya nae azana auditorat militaire. Nakati ya Lubumbashi, butu mobimba John Numbi arrêté. Bakangi pona nini? Ye. Na Kashobwe azosala rébellion. Rébellion okende nango wapi? Oh, ils ont état d'esprit. Rébellion okende nango wapi? Parce que tout le 9 frontières verrouillé par les États-Unis. J'ai même ma main à couper. Toko comme les 30 te, toko la mugana tongo bana muwa. Soit bana mufunga.
sota na kimbia ya biso nini na kati. Ok mes chers amis, mes chers frères, les États-Unis à Kinshasa, FBI à Kinshasa. Nazolo baboy. Na yebisi bino kanambe politi mwana Marcelina tonton Mutwale akimi Kingakati. Kingakati envoyé par FBI et le Chikata avec le général Chitambwe. Pas d'entrée, pas de sortie. Kanambe akimi. Aye kolala na SNL. Na SNL côté à Régie Dozo kuna na Kinchuka PCR. Kuna atali bako kangelanga koto mabanga. Moyena kima ezate. Akimi. Aho tozolo bakanambe politi mwana Marcelina zola na crotte. Na cimenterie de Lukala. Na cimenterie de Lukala. Siko yoko tuna ngai. Ngana lala kawo. Nazo yeba ndenge nini. Mwana mame. Mwana mama. Mambu maso. Maso mele. Kanambe politi mwana Marceline azangi kote ya kolala. Yango boyo kaka. Ngai nakende wapi nakende wapi ngai nakende wapi nkolo nakende wapi nasina vote RDC botika ngai te Kanambe yako kende wapi bobetelanga maboko grand chanteur bamba mabe nazo yebisa bino Kanambe politi mwana Marceline azangi kota kolala bilaki bikoki Kingakati envoyé par les États-Unis et Nabashikata. Aye na SNL côté à Kinchuka Pêcheur. Batiré toujours. Akimi. Ah tozoloba azana cimenterie. Simco. Kuna na crotte. Kaya yakatola la tao. Omonia. Mes chers amis, tozoye bisabino. État de droit arrive. Merci beaucoup na état de droit. Il fallait batuba kufa pour un sacrifice à état de droit. Et là, on a un sacrifice. Ce qu'on a dit, le juge bakufi au front. Le juge bakufi na front. Bisopoto nani pouvoir oyo. Combien de combattants bakufi? Combien de papa bakufi? Ba famille combien ba perdre? Quel sacrifice pendant 37 ans? Président Jules Kangami combien de fois? Merci beaucoup. Na Kangami eza lelo bakangi kaka lelo batinga kaka lelo pona nini na tambola kana Saint-Esprit. Na tambola kana Nzambi. Na zana ba témoignage. Kanya makangi biso misatu. Ngai président Jacob, président Marcel. Bakena biso na kan le fungula. Batali kaka biso boye bale non. Bozo kangela bango nini? Mais oya za minere. Bokangele nini? Nzoka minere nde actionnaire nde Ben Laden. Merci beaucoup Tostolobeli Maweja Juneso pour l'effort fourni. Le gouverneur du Kasaï oriental demande le recrutement de phaseurs Kuluna pour aller travailler dans des mines de plantation de maïs, de manioc, etc. Et ça c'est un côté. Ok. Tolobela ki ba chinois ba fundi biso. Ba chinois ba ke ko funda biso ba lobi ke mbongo ba pesa ki 55 millions, ce qui 555 millions de dollars. Ba pesa ki na RDC pour na des aérogare. Ya aéroport Anjili na Lubumbashi. Sikoyo tomoni José Makila. José Makila place nyonso azali PGR. Azo ba dossier na ya akendaki ko inaugurer market na aéroport tilelo aérogare Salamate. Quelle aventure na kati ya mboka oyo. José Makila PGR place nyonso bozali bon retenir déjà dossier à José Makila oyo a inauguré aérogare na papier. OK. DG RVA, le DG de RVA Toko Kangaye a préparé dossier na Tolobelaki problème à Gopas. Gopas Mbongo national 10 $, international 50 $. Mbongo wana ezokende wapi? Parkingo ya aéroport.
par jour 50 $. Voiture qui est bimi, voiture koti et bimi. Mbongo zo kende wapi. Merci na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwa Ntombolo oya yoki ngai asenga ki dossier. Maintenant enquête et salami balobi mbongo go pass na parking yango nde bafutaka ba militaire tanzanien. Ah, quelle gaffe. Mukwa Ntombolo landela makambo wana. Awa toyoki ba partager Jekamine. Jekamine komi morcelé. Bitendi. Bazo benga Katanga Mike. Katanga Manning. Boy na boy. Moïse Manning. Alors to sengi enquête et salama na Lubumbashi. Albert Yuma. Zoba dossier na yo bongisa semaine prochaine tu seras devant le PGR. Peuple alinga mona au samba ouvertement. Problème à 200 millions. Problème il y a au teki batandu nyonso na ya Jekamine. Et puis désordre des na Kakanda sérieusement. Na mina Kakanda désordre VPM. Oza ya biso me bafundi yo na kotika yo te na kolobela yo VPM. VPM Gilbert Kankonde tolobi boye. Major Lumu auti na fungurume. Major Lumu auti na fungurume. Major Lumu atie ba indien, ba chinois, ba pakistanais, bazo extraire minerais sérieusement. Na mine Kakanda. Tozo sala distraction. To blongola ka bunda, to sala boy. Kuna bazo iba minerais. Na Katanga tozana Copperbel, la chaîne de minerais. L'or, cuivre, étain, manganèse, bilium, plutonium, uranium. Biloko na nyonso tozana ngo na Katanga. Mais Congolais azo yeba ye, soko tuni ko lakisanga or, ayebi or te. Lakisanga jama, ayebi te. Lakisanga malakit, ayebi te. Ngana zana chance ya komona biloko wana na majeur de cuivre. Ngana za mona Katanga, tuna batu nyonso bakoyebisa bino qu'est-ce que signifie majeur de cuivre? Majeur de cuivre eza journée o to kotaka na mine. To lati biloko ya ba mineur, o ba benga le mineur. To koti na Kikwete. Tozo kitati na se. Bana Katanga bazo yeberi nazo expliquer. Toke ko tambola, tozo visiter sko ba minerai na tapis. Désolé. Ok mes chers amis, Major Lumu, aux autres désordre, aux leki ya VPM. Ok, qu'on ça le désordre, na colonel ya 83 ans d'âge. Bazo ça le désordre à cause de bazo zo or cuivre na Kakanda. Na forêt wana babengi forêt vierge ya Fati solution. Maintenant c'est ko bango ba bandi ko baby sa forêt wana. Mukwa Ntombolo yokangai. Tinda équipe d'enquête urgence. Bazwa ba policier nyonso mike bazokanga ba indien. Bazana côté bazokende na ngote. So bakangi na biloko na bango bakie kopesa Major Lumu oyo leki ya VPM. Allez, atiki bango azu biloko wana eke par la voix de l'obito. Na komelisa bino biberonte. Oza VPM na ngai ya UDPS mais nalia ke pa na yote. Na koyebisa yo vérité. Ngai nazali mukishi état de droit. Oui. Il faut peuple à se retrouver. Oui. Mes chers amis, Tolobi, nous allons fouiner dans le passé. Dans le passé, qui était le ministre des portefeuilles? Mambunda. Nous allons finir dans le passé. Le lot entreprise des Akokufwa. On attrape par terre. Bazui, on attrape PCA Vicky Katumwa. Vicky Katuma est la récompense babomaki grand frère nae Katumbe Mwaki. Vicky Katumwa leki ya Katumbe Mwaki. Ba yebisa kibiso Katumbe Mwaki avion beta ki na se akufi. Nzoka bakata ki déjà mutu. Sikoyo ba récompenser Vicky Katuma. Vicky Katuma ye abebisi makambo tu. Vicky Katuma zo tonga ba immeuble na Kinshasa. Vicky Katuma lundi nakoya na lista banda ku nyonso ya yo. Ok mes chers amis, mes chers frères, Thomas Louaka,
vous êtes appelés. Nous sommes dans le film d'action. Awa tozana kata film d'action. Soko ba bengio kende kondima. Waka jingi akokufa ye moko te. Waka jingi alobi na kokufa nga moko te. Soki atangio oye. Mes chers amis na yebisi bino waka jingi aza très sévère. Alobi na kokufa nga moko te. Siboyoki atangaki Bitakwira. Bitakwira beti na mesa. Alobi ma grand-mère va ressusciter. Merci beaucoup na Bitakwira. Grand-mère a ressuscité parce que a génie waka jingi. Waka jingi en présence ya chapelet. Azo simba yango. C'est-à-dire ye pouvoir na ye a chekaka na chapelet. Na ganga chapelet. Bako suka. Tala ka o mususu ka Mazaro. Azo tenda. Elika na ye na chapelet. Mais chapelet wana ko sala eloko te. Péger. Juge. Bokanga bango ba chemise. Basimba mutu ko kolongola mutu na mukilité et puis ne croyez pas aux idoles. Yo komi idolâtrie. Chapelet. Bakanje sazaki na chapelet. Akufa kite. Bakanje sazaki na chapelet. Bokoto Maria. Azozala soka sambeli Bokoto Maria. Allez. Aye bakata likambo te. Asala kate lokote mais akufaki. Mais bino siko ba miyibi minene. Boyibi mbongo wa peuple. Tolobate. Merci beaucoup na Soraya Mpiana. Merci beaucoup. Soraya Mpiana linga kiazo chibao me chibao erate parce que biso ba papa na ye to sepeli to retirer chibao na biso. Po alobi ke komo na nga Soraya Mpiana. Nga na vandi na nga na États-Unis na koli kuna na ye boye na yebi mutu achela nga mbongo na compte te. Na yebi mutu asombela ngai concession te. Mais s'il fallait boloba te oyebi. Lokolo bovanda kinye esili Soraya alongi. Ya olongi bitumba. Merci Soraya. Vanda na nye. Bako kangane Masaro. Yo somoni muto salele bloko identité zate. Bosombi na lobela kiawa bosombi espace nyindu. Bazo tuna yo espace nyindu collaboratrice na yo oya kenda ko sombela yo oyebe pa vanda na yebite Amida. Na yebite mutu obuza travailler na ye oyebi place avanda kate avanda na lemba asalongwe avanda na limete azala kate. Est-ce que basamba ka bongo boko kanga man désordre? Oh nazali commerçante registre à commerce nazana ngote être immatriculé au commerce oyebi ngote. Ozalaka juger la tribunal de commerce oyebi ngote. Sikoyo technique de commerce oyo tangaki ya wapi? Toloba te. Omoni nde boloki ba problème. Ah mes chers amis. Kanambe politi mwana Marceline. Ake ko baby sa nani cimenterie ya Lukala. Acheo ya ye komi Mikelo na Kasongo Lolo. Asali ya ye alongol cimenterie de Lukala. Asali siko ya ye cimenterie Mikelo na Kasongo Lolo. Na Songololo. C'est grave. Balobi azana 80 sociétés na kati ya mboka oyo. Oyo ya actionnaire. Atekina tomate. Atekina ndunda. Sikoyo biso ba originaire o bazana mangwele tokoteka nini? Biso ba tozana mangwele. Biso mes chers amis to soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est notre frère. Eza makila na biso mangwele. Papa na ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba Grand Mukishi. Que son âme repose en paix. Maman na ye maman Marthe Kassalu. Avandi na 10e rue. Grand frère na ye Roger. Leki na ye Daniela Kamwanya. Mkwa jishi. Mwa mai. Place azali ba certa. Mwasi na ye Denis Nyakero. Grand frère na ye grand boxeur Claude Tshisekedi Sakani ozu mako okoyika o. 12e dan. Sikoyo Kanambe politi mwana Marceline. Yo yebi Marceline. Hippolyte oyebi Hippolyte.
koseka te journaliste yo yebi polite nzoka baza ba rwandais. Ok mes chers amis, na entrée ya Carrie Grace muko ntombolo yoka ngai na entrée ya Carrie Grace babengi nga na butu ya un monsieur en uniforme jikaka amoni wewa azoleka abimisi de revolver yo wewa nako beto masasi wabike bino boza baluba tozana kanda na bino wewa telemi alobi beta jikaka bandiko ya wewa pe alobi beta ekomi 50 wewa baye bazingi ye o masa to tchana se ebi te toko tchana se te soko sakanya awa toko kanga yo to botoli yo. Merci beaucoup na ba wewa. Quelle force peut mettre la ba wewa maboko. Bamba. Lisu likola ali? Lisu. Ba bureau trop averti. Les vrais Congolais, yango na revolver. Le petit na ko beto masasi ko sakana tozana kanda bino baluba. Atelemisi moto na ye. Betanga na kufa. Mususu aye, muto alobi ke abetanga aye. Ba komi 30, ba komi 40. Beto biso masasi. Akomi ko baluka na ka revolver. Akomi ko baluka. Soko sakanya wa to ko boma yo kaka sur place. Merci beaucoup na force d'intervention. Les motocyclistes de l'UDPS. Oui. Ba certa. Somoni ke Lolendo, omoni obimi Mazaro. Na tambola kaka na mutuka o chef de l'état la tamboli. Siko lelo to sugi wabina Mazaro. Azwi mbongo. Atiki mwana sakana nango ba $100. Mais peuple congolais azozanga même $1 na poche. Mes chers amis, mes chers frères. Bande konanga ya INC. Nous sommes des frères. Est-ce que tolobi coalition ekofi? Tous ba frères. Un individu azwi mbongo na ye. Mais yo zo tomboka. Zoloba shila zoloba mabe. Est-ce que na zoloba mabe? Yo gagné combien? Il fallait mbongo wana ata yo lia. Bakoya bakosio na 2000 francs. Eza yo mokote ngape na IDPS bakosaka ngai. Soki Marie Claire Changote na poto na lingana suka wapi? Soki Mama Chilemba te, soki Erika Pongo na Caroline du Nord te. Soki Mama Kanku na lingana suka wapi? Soki $1 te na Zambie. Dollar eloko pamba. Fabrice, na suka wapi, mes chers amis. Yango tolobi boye, Ariav confirme avoir décaissé 57 millions sur base de courriers différents du DIRCAP du chef de l'État. Aussi avoir à la DGDA. Et puis, bazo signaler biso que eza mawa. Si boyoki bakangi John Ntumba. Mais balobi mbongo oyo transaction zo sala mandenge nini? Bazwi mbongo ya l'État na mutuka bake na ngo ti na hotel oyo bazobenga Bellevue. John Tumba kotisi kamera zobenga e. Monsieur John Tumba, est-ce que mbongo ekomi? Mbongo ekomi. Mbongo le kende na bank ekomi na eke na Bellevue. Bakotisi na ndako. Na hotel. Et puis ba signer libanda mbongo ya RDC. Bazo signer ba document libanda. C'est grave. Siko boko kanga ma 50 ans tendenge nini. Soki jila lobi ote jila zobakisa. Boko kanga ma 50 ans. Okolata chapele lenti ata onda ata 50. One za muke. Mazaro na moni de chapele bakisa ata 10 na kingo. Okoma muto libomo. Merci beaucoup na Marcelin Bilomba. Ah, on a témoigné que il y a au moins 66 millions de dollars décaissés dans le compte de Jamal. Merci, na conseiller wana. Ok, mes chers amis, mes chers frères, nous allons continuer. Nation d'un informateur. Article 178 de la Constitution. Et Sengi va nommer un informateur. Parce que la Constitution ne reconnaît pas le FCC, ne reconnaît pas le cash, ne reconnaît pas la mouka. T'as la piège. Moi, je suis le grand prêtre. Ils ont un arrangement. Si vous avez la Constitution 5 biso, article 178, un informateur. Ponangai,
il faut informateur azala bahati lokwebo eze sengote Esengo. so eza bahati lokwebo te eza kabunda 3600 shika eze sengote Esengo. ah majorité siko ezoya epa na biso parce que bahati aye na bato na ye nyonso bahati asignale este kobanda na Goma Beni Butembo Bukavu Isiro wapi kote nyonso kuna asignale bango soyez derrière Fachi Béton eze sengote Esengo. toyebisaki bino oiseau rare Eman Cohen. Eman Cohen c'est un oiseau rare. Ye a remplacé mundele moko aux États-Unis babengaka ye Bill Richardson. C'est un envoyé spécial. À sa déclaration, je vous avais dit monsieur Kanambe politiquement la Marceline a kosala une année. Awa sikoyo ngonge koki. Est-ce que nazo mituna tokokoma na Kabila le 30 juin ou pas? Mais j'aime maman ya kopé. Tokolamuka na tongo bana mufunga. Soit anakimbia, soit bana bamba mu manteneshi. Bana Lubumbashi ba sepeli. Mabe. OK mes chers amis, mes chers frères, pour finir Batouazé Belé Yakoloba. Je salue en passant le procureur près de la cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo Mukesha. Très fort, né à Chikapa en 1960, chef de travaux à l'UNIKIN, diplômé master et droit public. Il est le chef de tout le procureur général, la justice équitable pour châtier les imposteurs. Ayeko châtier, justice naïsa équitable. Il est venu pour châtier les imposteurs. C'est-à-dire nous allons finir dans le passé. Oui. Ok, mes chers amis, mes chers frères, pona sukisa, na pesa kasikoyo, bambote nangai, na Erika Pongo, na Florin Boui, na Allemagne, na Mama Élysée, Mwabana, na Mama Brigitte Mwanzakabeya, y association Fati Solution, à Faso, Oyo, azo soutenir Biso, jusqu'à la dernière énergie. Bao nyonso na pesi mbotete, merci beaucoup le loza weekend, na pesi en général monde mobimba. Ba certa. Mais avant na suki sana zaka na nzembo moko na yembaka. Oui. Nzembo wana nde pesi ngai 14000 vies. Na komi champion combattant 14000 vies. Yokani. Ezopa kisama kaka. Wakulala boy kende na western. Ko western bakomi ko tuna ngai. Oya za nani a retira kaboy. Merci beaucoup. Alors mawanzambe kite la bino nyonso place bozali. Sunga ngaye yawe sunga ngaye. Sunga ngaye rabiwani sunga ngaye ngamoko nako kite yawe yawe sunga ngaye unkwatishe Yesu wani unkwatishe tena kumbana kayani Yesu unkwatishe tulula bukola bwebe mwambi wanzambi tulula bukola Pasteur évêque tulula bukola bwebe évêque mukuna tulula bukola kabunji walesa tulula bukola bwebe Pasteur mutombo tulula bukola mutambo wachula tulula bukola bwebe godempoi tulula bukola. Merci beaucoup bwana pona kosepelisa Élysée Majama Élysée Mwabana Daniela Kamwanya Fachi Béton, Fachi Solution.